Peuple congolais, tango koki, tango koki, tango koki, tango koki. Peuple congolais partout place aux alliés dans le monde, aux alliés na kati, aux alliés di banda na ba province, aux alliés wapi ceux qui aux alliés na makila ya bana Congo. Tango koki to telema to fongola misu. Tango koki ya peuple congolais azwa conscience. Tango koki ya peuple congolais alongwa na ba distraction ya makambo ezanga tina o ngai wario ngai golwa ngai mwana boye ngai songolo pakala tango ekoki totika na no distraction to boyi ba musicien na biso congolais to boyi ba artiste na biso te bazali ko sala fierté ya mboka ba chanson na bango ba nzembo na bango pe amoko toyoka ka misusu ezalaka pe ba conseil oyo ba pesa ka biso kasi tango oyo mboka ezali kotamba ba malamu te alors ya to lobi totika na ba distraction makambo ba musique ki ngai golwa ngai Warrior, tous à la suko, biso nyonso ensemble liboko to sangana to lobake biso tozali ba Congomani pe ba Congolais pona kobundela ekolo na biso eza bongo ya bino kabu ya lon pusa mosakoli lelo pena na kozala na temps ebele te po boyebi nazaka ka jisenga moko awa na océan ko on azali ko présenter excès ya koloba trop na komi koyoka moi otembeza kosala pasi pona koganga na zana mwana muke na sali na mpenza vite alors soki nzoto endingani to elali ekozala penza kitoko te yango na yebisaki bino bato bolingaka ngai bato bolingaka océan du Congo obozoza na posa mosakoli aleka pona aya kopesa message to ba information pona République démocratique du Congo oya kozala na bolingo bobengi maman océan wana bokeli mosakoli mwelo kwa melata miliki maman océan wana bokeli mosakoli mwelo kwa melata ji pourquoi po ndenge tozo bimisa souffle boye tozo yokaka pasi boyebi maman océan aza esika moko na biso te aza na hôpital soki pe lelo mosakoli pe alali to mosakoli lelo azoya lisusu te koleka bokozwa ba information wapi na chaîne na bino oyo bolandaka ba information oyo lekaka la République démocratique du Congo zalaki bongo ya bino kabu ya lompusa mosakoli bo s'abonner maswano wa elinge kule maswano wa elinge chola oyo asabonner na l'océan du Congo te awolisa sino te tango mvule ko banda akobata mawapi to akokima wapi alors bokota nakati ya maswano wa elinge chola. Merci beaucoup mokolo lelo to kolobela 3 vidéos oyo s'il continue là la émission to lobela mboka Congo. Nengaki na ebisa ba imboka émission to lobela mboka Congo ezali émission ya mototé ni ya opposition ni ya majorité ezali émission ba lobi yango to lobela mboka Congo soki omoni ozape na posa ya koleka epai na biso ya kobenga biso ya koloba ya kosola na biso ya kolinga o passer message na République démocratique du Congo pona bon point monsieur ezali titre ezali to lobela mboka Congo alors to lobela Congo na biso to wuti wapi tozo kende wapi tindeli biso message to komi na commentaire na yo to kotanga yango to koloba ndeko ça va participer na émission soki pe kolinga to sala émission par téléphone biso moko to yebi ndenge nini to ko pesa ba ordre musana sonde to zala rapport que to sala na yo émission façon téléphone ezalozana opposition ezalozana majorité ezalozali pasteur ezalozali nani soki ozana posa ya koleka l'émission to le belamboka Congo ndenge kaka na ebisio obengi na numéro na biso yo okozwa balobeli ya mboka Congo to kolekisa to kopesa ba ordre avant le ndenge nini to salaka pour que to lekisa yo na république na mission na biso to le belamboka Congo lelo to kolobela 3 vidéos on a uti kolukela bino ba imboka zali kopesa pasi yango na zolo ba Congo euti wapi Congo tozo kende wapi avant na banda analyse na nga pona kozala temps muke po ba vidéo ezali penda molai ngai na kozala kaka na temps koloba ya muke biso na bino to commenter na ba vidéo oyo ngai na kotiela bino avant na banda émission na ngai na mokolo lelo na pesi mes condoléances na ba mabota oyo ba uti ko bungisa bande ko na bango ne esandi munene oyo uti ko sala mana koto ya rond-point nga ba juste zo kende triangle ce que uti campus et plutôt uti ba monga fula ba cité verte ozo ya boye poko ma triangle esandi salami wana ce que uti pe boye na ngambo koto ya rond-point nga ba po kende kuna esandi salami place wana akote la bino vidéo ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo bonga zali président la République démocratique du Congo avant ya zo bokonzi to avant comme président de la République démocratique du Congo nini oyo alaka ki ba peuple avant ya zo ki bokonzi est-ce que mai oyo alaka ki ba peuple asali
to ezalaki nango kaka alobaki mpo aloba bacommentaire ekozala ya bino tokotiela bino mpe video ya mwana mwasi wana azali koveye conscience ya tout congolais partout bazali na monde totelema tobundela Congo tozali kokende na maponami eske maponami oyo tozokende ekosalama kitoko po chaque fois maponami na Congo ekoma lokola eloko eza na poche ya moto soki alingi abimisa kabelo soki pe alingi aboye eza lokola maponami oyo esepasaka na République démocratique du Congo. Donc moto oyo aza na kiti ya bokonzi soki alobi akosala 3 mandats 4 mandats akosala 3 mandats 4 mandats po oyo alingi. Pourquoi po oyo aza na kibokonzi? Cette fois-ci peuple congolais a telemi à lobby makamwane bandaki depuis époque ya Joseph Kabila. Toyebi na 2006 peuple congolais a voté ki Joseph Kabila te. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba moto akitelaki na kitu wana ya bokonzi. Kasi tricage to mayu ebetamaki mwana mboka Jean-Pierre Bemba alekaki te. Oyo bonga azali ministre de la défense na biso. Toyo to komi na 2011. Papa na biso atika biso. Oh biso tokobenga ekoko. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Na 2011, ye mutasila kozwa pouvoir. Kasi na motema mabe na botambusi mboka na mabe, mayuya e usalami lisusu. Peuple congolais aleli na suka. To ye na 2018, peuple congolais a voté muto ya zaki na posa voter. Mayuya et ye kusala malisusu. Alors cette fois-ci peuple congolais a eu conscience. Alobi mai o elekaki na mikolo o elekaki mai o elekaki na bane o eleka. Cette fois-ci ekozonga lisusu te. Yango avant na banda telanga vidéo ya mwana mwasi wana azali pe moko ya ba congolais alobi cette fois-ci mapona na 2023 il faut esala malolenge ezali telanga vidéo wana. Peuple congolais babi Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti, Kosidingo Kosi Fouakumenga, je suis Bena Congo, je suis Mou Congo, je le dis, je l'assume et je le proclame. Opération coup de sifflet et bandit peuple congolais. Prenons-nous en charge. Le coup de sifflet est lancé. Ngonga Ekoki, Tangu Ifweni, Léo Joy, Léo. Balobi, opération coup de sifflet peuple congolais. Voilà, c'est ça qui est. Tout Congolais est prié de sortir tous les lundis, mercredis, vendredis à 20h devant chez lui ou dans sa parcelle, dans son lieu de travail, dans son église, même au marché pour lancer un coup de sifflet pendant 30 minutes. Et ceci jusqu'au mois de décembre que nous avons ras-le-bol. Tolémi et nous sommes déterminés pour enclencher l'article 64 au commis prêt de lancer les bangos article 64. Si vous n'avez pas de sifflet, prenez vos casseroles, faites du bruit. Zoua et l'eau cognon surtout, sokozana siffleté. Salamakelele. Poto dénoncer la balkanisation, la guerre, les viols, les massacres. Dénonçons la hausse des prix, la baisse du pouvoir d'achat, le social, l'éducation, la santé, la famine au Kassai, environnement insalubre, le tribalisme au sommet de l'État, le tribalisme dans la CENI et le tribalisme dans le processus électoral. Nous dénonçons la triche programmée aux prochaines élections. Zoua sifflet, zoua nzungut, salam akelele, pour réclamer l'audit du fichier électoral. Sinon, nous allons empêcher les élections en République démocratique du Congo à la place l'article 64. Bana Zongo, Mumbai Mbongo, Gemena, Lisala Bumba, Zoua sifflet, zoua nzungut, salam akelele, Mbandaka Bwende, Bana Bondo, Buta, Isiro, Aba, Bunya, Mambasa, Kisangani, Zoua sifflet, zoua nzungut, salam akelele, Bana Beni, Bana Beni, Bana Beni, Ruchuru, Bukavu, Uvira, Fizi, Kalima, Kindu, Zoua sifflet, zoua nzungut, salam akelele, Bana Kikwit, Maindombe, Kinshasa, 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 Boma, Mbanzangungu, Songololo, Matadi, 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 Zoua sifflet, zoua nzungut, salam akelele, Bana Kananga, Chikapa, Mbujima, Bana Kaliemi, Kabalo, Kamina, Kolwezi, Zoua sifflet, zoua nzungut, salam akelele. Lèvons-nous comme un seul homme, tous ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous vaincrons.
Ensemble, nous libérerons la RDC. Mbangwaza Nanzela. Ingeta. Bino moko boyoki vidéo ya mwana mwasi wana ndenge azali kobeta sifflet ndenge azali kopesa mbela alobi tout peuple congolais tozala éveillé na mboka na biso tout peuple congolais tozwa conscience na mboka na biso ndenge ezali kotambola towuti wapi tozokende wapi tobandi wapi na maponami et aujourd'hui lola maponami tokomi wapi. Alors yo congolais oza na distraction ya buzoba yo peuple congolais olingi bambiance ezanga ntina olopesa makanti na mboka na bino olopesa makanti na susi ya mboka mais yo lingi ngai wayo omona ebaka te ya mobali ebaka te ya tata ngai wayo ngai golwa eza kitoko te tobundela mboka totala na mboka moko awa Burkina Faso soki soda wana age nini oyo aza nango kasi atelemi mpo abundela mboka na ye na biso na République démocratique du Congo bacongolais toza makasi na makambo ezanga ntina bacongolais toza makasi na badistraction ezanga ntina oleke totelema tobunda mpo na mboka biso badistraction ezanga ntina oleke totelema tozwa solution mpo na Congo biso tolingi kopesa solution mpo na Congo tolingi kaka badistraction makambo ezanga ntina badeba inutile soki omoni baninga bakobima babundeli mboka yo sili kofinga bango taba wana bazoba taba wana bayebe eloko bazosala te yo yebi eloko ozosala Kongo ezowuta pe Kongo ewuti wape sokende wapi yo moto yebi eloko ozosala ole kopesa encourage ole koencourage bacongolais ole koencourage baninga na oyo batelemi babunda soki mpo ozali na mwa mai opesi bandeko bozwa bomela bobundela Kongo yo ignorance ya kofinga bacongolais tala na bamboka ebele batelemi biso na Kongo kaka bavanti. Okomona groupe ba jeune garçon, groupe ba jeune, ba telemi na balabala. Yo quand so kwa bazo beta masola malamu. Okomona ba distraction. Faire na fali lelo so balobi ba telemi ba OK poto na facile. Faire ko lo ba le mardi na lali na Congo, jeudi na olamuka na poto, a rosala yango. Fallait que le dimanche dans un Congo, vendredi plutôt lundi dans un Congo, dans un poto à Rosalongo. Pourquoi essayer à suivre à Koki? Ngai na yom tout comme ça fait rien fallait en auto boy te baza ba congolais baza ba artiste parce que ça rabiso mais total la mboga utu peso que ne pas européen ça ma culture européen ça ou européen la distraction ma kamozanga tina. Ya ba fali poupa, ya ba feregola, ya ba soi-disant boye, ya ba boye, oh le commission sur ranki na ngoye et ba kisami na Gims. Peuple congolais, tolinga Congo. Peuple congolais, tous en souci à Congo, tous tika distraction. Tous qui ne faire à ma ponami. Moutuni no yo repesa maboko. Moutuni no yo voter. Est-ce que on va la kibiso? Ba sale libiso ba to yo repesa maboko. Est-ce que on va promettre qui peuple? Ba pesi au peuple. Pour le peuple peuple congolais azana un peuple moko oya tona na bozoba azali na peuple moko oya bosa na na makambo azali lokola mwana bébé oyo beti apo bengi lisusu yaka ayeza lokola peuple congolais tango azala nzala atomboki romona ya siliki ya koloba ko katana mais tango kopesa moi lipa 100 francs abosani ke nde na zabe mutu wana nyokola kinga nda penga lipa 100 francs na tika na kumisa bozoba peuple congolais yango ba osaka na biso de kolanga vainqueur soki toza na likanisi moko po idée moko otelanga vidéo ya président Félix tango avant sa quitte bokondi nini oya promettait qui ba peuple congolais lelo est-ce que a saleli toi salelité tiens la vidéo wala. Et moi c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord, revenons. Et je vous prends à témoin aujourd'hui si je suis président demain. Bokoyo Kate que président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Oui. Reparlons de votre programme. Que va-t-il se passer si vous êtes élu le 30 décembre? Quelles seront vos premières Je ferme d'abord tous les cachots de la République. Tous les cachots là, un air, des miapes, machin, tout là où ils enferment nos compatriotes injustement, arbitrairement. Ça commence. Le premier jour, on ferme tout ça. Le pays a vraiment besoin de sortir de l'enfer dans lequel le régime actuel l'a plongé. Les fillettes qui vont à l'école ne savent pas si elles vont rentrer sans être violées, les garçons sans être enlevés. Enfin, il y a une insécurité criante. Et c'est incroyable, ça arrive dans notre pays.
Ces gens vivent dans leur pays. Ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme une condamnation gratuite. C'est vraiment un calvaire, à tel point que Vital Kamerhe et moi, vous savez, nous formons le ticket gagnant, nous sommes promis d'aller là-bas, nous installer. Si les Congolais nous font confiance et me portent à la magistrature suprême, eh bien, nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. C'est vraiment la priorité des priorités, parce que vous pensez bien, un pays qui veut décoller, qui veut aller sur la voie du développement, il ne peut que commencer par la paix. Et si on ne commence pas par là, ça ne sert à rien. Parce que on a remarqué, et vous voyez, je ne vous apprends rien, regardez autour de nous, le comportement du Congolais. Le Congolais est ignorant de ses propres droits. Le Congolais peut aujourd'hui ne pas être payé par son patron pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire une année, mais il vient toujours au travail sans rien réclamer. Il ne proteste pas. Et demain, il sera même l'applaudisseur de son patron. Ce n'est pas normal. Nous allons commencer par un recensement de la population, parce qu'il faut savoir à combien de Congolais nous sommes réellement, dans le pays comme à l'étranger. Il faut connaître nos concitoyens, le nombre de nos concitoyens à l'extérieur. On fera une identification, parce qu'il faut identifier, différencier les nationaux des étrangers. Il faut savoir, tout ça, c'est ça qui pose des problèmes. Même quand on a des élections aujourd'hui, vous voyez tous ces tiraillements, ces fichiers fictifs, etc. Mais c'est parce que les gens n'ont pas la bête carte d'identité ici. Ils ne sont pas identifiés. Demain, nous n'aurons même plus ce problème-là. Donc on saura qui est congolais, qui est en âge de voter automatiquement. Ils seront convoqués directement par... à leur adresse, ils reçoivent leur carte d'électeur, ils n'ont pas à se déplacer et ils vont voter. Donc voilà pour le point de vue administratif. Donc quand on a cet état de droit et on a mis cet ordre, cette administration, vous pensez bien, un pays comme le Congo qui regorge d'autant d'intérêts, mais va attirer forcément les investisseurs. Et ça, c'est de l'emploi garanti. Mais nous créerons aussi une classe d'affaires congolaise, parce que, regardez au Congo, est-ce qu'on peut compter combien de grands entrepreneurs congolais, j'entends? Pas ceux qui sont arrivés, qui ont pris la nationalité congolaise, que je n'ai rien contre eux, évidemment, mais il faut créer aussi une classe d'affaires congolaise. Et des banques commerciales qui vont aider, évidemment, ces hommes d'affaires et femmes d'affaires congolais à créer des emplois, à créer des entreprises qui vont engager des services des Congolais, etc. Quels moyens pensez-vous pouvoir mobiliser pour atteindre vos objectifs? Mais les recettes de l'État, vous savez que ce pays connaît des fuites immenses d'argent. Vous allez bloquer cette corruption. Donc il faut déjà commencer par bloquer la corruption. Mais comment? Par déjà l'application de la loi. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les contrevenants, les corrompus ou les corrupteurs. Et puis il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé à l'époque de M. Matata, même si je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de leurs orientations, mais c'est cette bancarisation. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a jamais continué avec ça. Il y a beaucoup trop d'argent qui circule en espèces dans les mains, et c'est ça qui attire aussi ces détournements, etc. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui bandi, qui détournent bandi bakop. Mais toi tu crois que oh balandi wana baosani, ba olanda pe kop. Mais ce que mokonzi alobi abi bon likambo kop wana au salango yo oza mwana mai nanga, c'est vrai totangaka na yo ou bien to bandano et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. Vous ne pouvez pas. C'est comme remuer un couteau dans la plaie. Le bateau que vous volez à longueur de journée. Et vous êtes heureux de les voir s'entre-déchirer comme ça. Et demain, vous allez encore le... Non, mais c'est criminel, ça. Tout le monde est Mais on est au contact de cette misère. Qui est l'auteur de cette misère? Donc, vous croyez vraiment les Congolais zoba au point que Mouto Azonyo Kolangai n'a pas sous 5 ans à continuer à Kolangai, sincèrement. Non. Et on les crétinise.
Et moi, c'est ça mon souci, c'est ça mon rêve. D'accord, revenons. Et je vous prends à témoin aujourd'hui, si je suis président demain, Bokoyo Kate, que le président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Oui. Merci beaucoup Bayi Congo man. Wana bolandi vidéo ya président Félix Antoine Tshisekedi tango azalaki bongo avant azwa kita bokonzi na top Congo. Est-ce que président Félix maloba oya la kaki peuple congolais aujourd'hui a salali to asaleli yango te. Tout le monde a qui peuple congolais lobby belé na tal la vidéo wana lobby bo. Est-ce que ba maloba wana ndeko boka ta vidéo te botika ngo tous les 6 minutes wana écoute. Pona na ngana tamuki. Est-ce que ba maloba oya lobby la qui peuple congolais va ya kita bokonzi. Est-ce que asaleli yango Bamaloba Oyo, ya prometa qui peuple congolais. Est-ce qu'il y a Saleli Bamaloba Wana? Peuple congolais toujours, tout ce temps on a ignorance. Peuple congolais toujours, tout ce temps on a distraction. Peuple congolais toujours, bazo kosi abiso. Peuple congolais toujours, oyo comme la biso, biso moto komi yebate. Oyo peuple a le lengeni, le bino kulutu boketua yambo. Quelle sorte ya peuple congolais, quelle sorte ya peuple. Tozo kene na mapunami. Peuple congolais na ba sentiment, akopesa lisusu maboko. Et pas ya bandoki, akopesa lisusu maboko, et pas ya bato balingaka bango te, akopesa lisusu maboko, et pas ya moto azonyokola ye. Tango zo kene na irne, yeba mutu nini ozo voter. Soki pe robakisela mwana mboka, Félix Antoine Tshisekedi président de la République opesa des mandats. Yo, mais yeba tango okene voter, mutu oyo zo voter. Asali nini, soki pe voter pe soki nani, yo yeba kaka mutu wana oke voter, nino a prometaki, nino asaleli biso. Tolongwa na bozo ba peuple congolais tolongole la main mundo na miso na biso tant tozo mona souffrance aboye tant to mona ba passe aboye il faut pesa kanda moto ala muki na tongo ayebite akobana na nini akosuka na nini eloko akolia ezate okofanda boye babi Congo eza pays riche. Congo est un pays oyo, ils ont servi bamboka mususu. Congo est un pays oyo, ils ont produit bamboka mususu. Mais moto la muki na tango na Congo azo lokota masangu. Et ça linga pasi. Na komona mama azo lokota masangu. Oh batu ba onyeta na makulu. Na telemi na tuni mama masangu azo lokota zo kena wapi. Te mwana na zo lungu na lokota boye na kolungu na wana kiyungulu. Bon na keno lambela bande kona na ndako menabi no. Congo ba lobi pays riche. Congo balobi peza pays etoni kita. Congo balobi pays etoni bomengo. Moto alokota masangu na Congo. Peuple congolais. Tobunde la Congo. Peuple congolais. Totika distraction. Ya makamba ba fali pupa. Ya makamba ba nani. Ya tolongwa na distraction wana. Tela wana le message ya kulutu bokechwa yambo. Ndenge atindeli ba imboka. Ndenge atindeli ba peuple congolais. Tela nga video wana ndeko nanga. Baninga passe l'équipe ba telemi. Bandeko na bango ba militaire. Mon a 34 ans. Mais bino bana 34 ans. Ba warrior. Bozozi la kobina. Bakagi bino na monde sataniste. Bozozi la. Mon a 34 ans na Burkina Faso. Militaire, esprit. Ba Burkinabe, be esprit. Kuna ba olobela musique te, ba olobela mabele na bango. Na Burkina Faso ba musicien bango ki na zobenya, na zobeta. Ba totu ba otala vie et destin na bango. Na Burkina Faso destin na bango, vie na bango. Bango tout sima, il y a révolution spirituelle, économiquement, physiquement, batali babi non. Toko fakana ba océan, François Zouakane Toko. Et Toko, ça fait mal à source. François Toko laka, biso Toko fakakaka. Baninga ba telemi. Mokileza ya ko bouger. Hein? Baninga ba telemi. Na Burkina Faso. Mon a 34 ans. A telemi. A côté militaire na âge nini. Azalaka esprit na âge nini. Metala bino bana 34 ya poto. Bo lelaka kobina.
bolukaka bobina bobebisa vie badiaspora bachinois bazongi batongi Chine badiaspora baindien batongi Inde badiaspora ya barabi batongi Dubai batongi barabi saoudite baninga na bairan bazosalaka badrone bino botuka masanga peuple ya masanga peuple ya distraction. Oh tata Nzambe otininga na botama na peuple ya bondenge ni papa wana bolandi video ya papa na biso boketwa ya mbona ndenge apesi message ya ba peuple congolais bino kaka ngai ba sentiment ngai moto afali ngai moto aferi ngai moto awenga ngai moto ajibe ngai moto asongolo pakala yo muto oyo zokumisa ye na ndako na ya lia melia za kimia kasi yo eloko nini oyo si olie soki obeli awa oyebi kisi okuti okoki komela te bakisa ba 200 300 500 tozokoka kosomba te mpona nini toza na makoki te. Mais yo olobundela Congo tozwa lisekwa olobundela Congo esekwa maepetama yo na ba distraction makambo ezangi tina. Peuple congolais tout fongola conscience, peuple congolais to poussa makanisi na biso musika, peuple congolais to telema pona mboka na biso, peuple congolais to linga Congo, peuple congolais to za na souci ya Congo. To longa na distraction ya buzoba ya makambo ezanga tina. Tangu to komona makambo abwe eko pesa kanda eko pesa penda kanda makasi na makambo abwe. Alors le nalobaki na kozala nga mulaite pona suki sana koma nga na suka telanga video ya ndeko Bruno Mimbenga oyo pe na yibi na bandeko na biso mususu pito ko yiba c'est trop dit oyo pe na zui et pa ya bandeko na biso mususu na message oyo ya pesi pona mboka na biso. Pour l'invitation, ça fait un bon moment, ça te dérange à qui? Et je crois te répondre à l'activité et puis na pesimbo te na ko débattre tout ça na bango. Mais oui, lobby sandi ça maki côté à Opengaba na Rigini au te présenter ba condoléances na mission de la famille prophète et puis nous soit les avocats ça que l'état congolais perd sens naé il y a kobenga ma l'état parce que ce monde a que ba insécurité wana ba incendie wana et ça maki na niveau ya matati ki ba la statut ya courant. Et puis lobby les sous-bomoni va perte de vie humaine et donc pour n'abisso tout le monde a comme si que vraiment régime actuel bazar qu'on veut vraiment la sécurité à la humanité. Alors tout le monde tout na question est-ce que nous tout kawana il y a mazout il y a pétrole il y a carburant est-ce qu'ils a assuré qui va prendre la responsabilité et puis aux hommes qui va porter un signal déjà kukufa. Les cas Mickey, tout ça on se pose des questions. La responsabilité sera partagée par qui, soit l'État ou bien la société. Alors, on va perdre bango to présenter la condoléance na biso. Et puis, le moment aussi na bango parce que aux hommes on a ndenge ba Congolais bazokufa du jour au lendemain. Bango moko va tirer ba conséquences, va tirer ba leçon parce que dans un pays sérieux, incident ndenge on essaie le président ne peut pas se déplacer. Mais comme nous avons un président visité, vous avez vu M. Félix Tshisekedi après francophonie aussi là-bas, pamba moka avion. Na minute baza en Brésil. Kolongwana na kokita na Venezuela. Donc M. Félix il a passé tout son temps à l'extérieur du pays. Mais na mboka monsieur ozomona que non, moi likanu moko ya mwana moko ya muke. To moi même en France, ah bondeko na biso moko ya ba Maghreb ba arabe. Il a été tué, mais c'est toute la France qui était mobilisée. Mais chez nous, au Congo, au moment où on a besoin de Koufa, comme si l'État a vraiment occupé ma camoanati. Dans votre soubien, on a peuple congolais. Je crois, le 20 décembre, l'élection que vous avez là, les Congolais vont faire le choix judiciaire. Parce que nous avons candidat député provincial dans la Côte Nouvelle, dans la Massina, où il y a un candidat pour changer de commune à Bissau. Parce que vous avez dit que junior Nembalemba babimi ba député non kata na komba batu poto ndoto na komba Félix est-ce que Nembalemba sana faut ta komba na soso ba ta komba Kabila bota ba komba mama Olive Lembe bota komba ya mwana mboka Adolphe Mozitu siko ya Nembalemba qui représente Nembalemba donc Nembalemba a ko politiser marché à biso ba la liberté marché à liberté le oboye boye bi monde ko bon et comme une influence à junior Nembalemba mutu anomaka ba administrateur du marché. Ils ont la compétence à gouverner de la ville. Mais le coup la junior azali na kati ya ACP na parti à Mwanamboka Jantini Mobila
Alors, administrateur azaki liboso wana Gifoli nazaki pe mutu ya ACP. Tellement bazaki na conflit de terrain yena Junior Nimbalemba. Alors isali nini Junior Nimbalemba longoli aye kozwa mutu oya kati ya fondation na ito sungana. Aye ko imposer biso. Donc remise et reprise esika ko sali matière. Très bien. Na bana masina marché ba tongela bango na titre ya récompense pour na bitumba o bagundaka à l'époque dans Rwanda ba la 98 lelo oyo boye pozwa musa na marché à liberté. Il faut le cas na fondation to sungana. Merci. Yango tozo bengisa bana liberté bana masina ba telema 2023 pas de question à couper ça bato ba cadeau. Merci. Oza meti kene na place na yo kene ko sa élection na yo. Merci. Oza mwindu kene na place na yo. Donc na mala oyo boye. Non, mais ça tribalisme était. To lingi na mala oyo. O moi qui avec Blaise. On a kireni. Miselo to winda na yo. Oza mo. Kene kuna ko kene ba voter yo. Très bien. Donc biso on a besoin masina ezoapé nzela ezoapé courant bana masina ba se retrouver et le monde va trafic Junior Nimbalemba ko porte-parole à G4 to yambio. Merci beaucoup wana bolandi vidéo ya mwana mboka Bruno Mimbenga oya pesi pona ba yimboka Congo mani. Alors tout congolais to tikali na 3 mois pour lobi to la mukato kota septembre. To tikali na 3 mois ou 2 mois poto ke na maponami. Nani oyo yo repesa maboko en 2023. Nani yo voté en 2023. Est-ce que yo linga sur l'élection en 2023? Est-ce l'élection le rôle outil na poche ya moto? Est-ce que l'élection yo linga en 2023? Est-ce le rôle la cadeau ba pesi biso ba congolais té? Cette fois-ci élection en 2023, il faisait l'élection avec transparence. Mouton peuple a voté, mouton yewana ba kobimisa. Mouton peuple a lingi, mouton yewana mouton lingi. Et ça le quoi na ko yo ka bande comme suma koloba. Ba mindele ba lobie, ba mindele té. Jamais ba mindele so ba na mboka na bongo jo ma pole ba lo ba ke ba congolais ba lo bien ba ko te ba lo ba bongo te. Alors pourquoi biso so comme temps la biso il faut que to lukato ba na ko lo ba mindele ba lo bi ba mindele ba ba voter te biso ba congolais ba to voter. Qui est mindele? Mindele a mutu lo kwanga. Pona lo poso. Pona lo poso mondele. Yango yo robanga komona soki alobili comme ça alobili comme solo. Yango yo robanga soki mondele alobili comme ça alobili comme maloma, ya malonga plutôt. Mondele a kosa raté. To mondele pas ça la ressentiment na été. To longola na hypothèse to longola makanise ke mondele a lobité. To lo ba ke biso ba congolais to se décider to lobby. Cette fois-ci 2023 ma ponami et ko ça ma ponami moko transparence muto peuple a voté, muto yewana akobima. Alors merci na bino loba ki na kosala penda na terre mulaite na kosala na terre mukuse po exa koloba na komi koyoka mo ba pasi na tolo yo pe muto oza na souci benga terre mamo seya loba mamo seya na bokela ta moseko libo po amela miliki pona nzoto ezala kolongo na pona zo sala de rôle bino bo yebi na kitaka na terrain ko lukela bino ba image o yeli susu ozali koloba awa eza ko pesa ndoto passe. Alors peuple congolais ngonga ekoki ngonga ekoki ngonga ekoki ngonga ekoki Kongo ekolobo moko Kongo ekolobo moko Kongo ekolobo moko total Congo e wutu wapi ezo kende wapi ezo koma wapi. Alors yo pe muto omekana omesana na ona ko finga yo pe muto omesana po toyebi ke mafinga ezali bongo minduki ya makasi ya peuple congolais pesa ka quantité kasi ya finga ka yo pe muto omesana na biloba loba mais kasi Congo cette fois-ci, il faut ça. Il sait quoi? Congo, cette fois-ci, il faut peuple congolais à se sentir qu'il n'a pas vivre en mboka. N'engo te outi côté la bino message. Il y a président Félix. N'enga lobaki avoir ça qui se compte. Peuple congolais, il faut sentir que naza libre. Peuple congolais, il faut sentir que naza vivre en mboka. Mais peuple congolais a évité qu'il vive en mboka. Peuple congolais a eu droit te. Moto azo nyokola e. Yewana azo kumisa. Moto azo pesa e pasi. Yewana azo kumisa. Moto ya okende. Peuple congolais okende musala sali 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois bafuta karité. Mais azo kende kanga musala. Alors cette fois-ci to boy makamwana. Cette fois-ci to telema ba bloc. Cette fois-ci to lobby to zo telema to ko bundela mboka na biso po to na souci ya Congo ke liboso. To ko tala ba pays mususu ya Afrique. To ko tala ba pays mususu Europe ok liboso biso ba promettre biso le que Congo ezali pays riche. Alors richesse ni biso ba congolais toujours tango la muki na tongo boy au lieu le côté au la muki na tongo boy moni moto ko lokota masangu pour que nous lambela bana. Est-ce que wana boy c'est son boka na pays riche solo so que ça Congo est vraiment pays riche solo to sentir en pa biso moko ba imboka tango lo barake ngai papa na mbongo to ko mona ngo pepa ya bana na ilatelo na kolia Nanda, mais yo papa za na mbongo bana bazoleta ba couper toboka
Yo papa oza na mbongo mais bana bazolia malamu te. Yo papa oza na mbongo ndako kitoko te. Siko mbongo yo oza na ngoza mbongani. Alors cette fois-ci peuple congolais, to éveiller conscience na biso. Tango ekoki to bundela Congo, tango ekoki to telema po na mboka na biso. Merci beaucoup bino batu bozo ki makansi. Plutôt bato ito miso na bino ya kopesa epa ya mosakoli oyo. Azopesa bino ba message pour la République démocratique du Congo. On se bino pour s'abonner pour que vous soyez kaka ba émission qui to ko l'océan du Congo. Tolo benamboka Congo ezali émission o ezali ni contre ni pour. To ya kaka na 4 ne epsa kabino. Soki o lobi malamu to sali malamu to ko loba pe bolam no a. Soki o sali mabe to ko lakisa pe mabe o yo sali awa. Na tolo belamboka Congo na chaîne na biso océan du Congo. Yo pe mutoza na poste ya kotinda voice. Yo pe mutoza ya koza na poste ya kobenga. Yo pe mutoza na makambo na poste ya makambo ndenge na ndenge. Komela biso to pesa message na awa. Na ba commentaire na biso ya chaîne na biso plutôt ba commentaire ya émission o ya lelo. To s'abonner massivement na océan du Congo. To benga bandeko o ba s'abonner na mteba ya ko s'abonner na océan du Congo. Merci na bino bato bozo zo temps ya ko pesa mosakoli pour que apesa bino message. Ngana bino to kutani mikolo ezali koya. Bye.